toyebaka ete mupenya toyebaka ete mais lelo soki toyeba mupenya c'est grâce à frère Mike Kalambai donc ça dit que lelo lokwa bazate donc frère Mike akokota ba deli on a été soki mupenya salibo parce que toyebi nenga zola kete yemoka yebi nenga zola kai soka kutaka ina kibonjame na kati yemoka yebi soka kutaka ina kimopaga na makasa ninga kaka zoya transformer ye yango peut-être tam soupe simbate le bon Moussa Nandjamba mérite bala moi soit inspiré par son esprit nati nani o exemplaire oyo yebi ba couple boloba tout le monde a bango lelo ba résister Moussa Nandjamba fa bala moi si oyo o mona ke Nzamba o diriger ke moi soit za moi sa vie nanga pasteur Mukuna bala divorçati a divorcer ka pa bali moi si mususu baza mingi te ba fois Patrice ngoyi musoko ba vana ba ma master depuis to botama pasteur Denis Lesi aza marié nga yebite félicitations na couple Mami Lola déjà de quoi toi Mami Lola c'est une amie on a grandi ensemble une amie toza quartier moko Mami Lola c'est une amie to colli ensemble le to comment otiki la batu ba relation mais Mami Lola c'est une amie to colli ensemble na Karsa Vubu bana kan Christ roi o bazali bana zaki quartier moko bango na mbonda biso na yongo Teddy Lola nana sœur ya Mami Lola pire sœur na yo ou bokola pena toza génération moko na camarade pena moi camarade oza camarade pena ya moi sa papi génération moko na ba nana za sœur na ye te nana za sœur na ye cousine ya Mami Lola Teddy Lola za grand frère ya Mami Lola donc on a grandi ensemble donc c'est une famille déjà na kenda pa na bango kosimba mwana 9 mois kobota osimba mwana maboko eza facilité donc en tout cas félicitations à vous Nzamba continue toujours kobattre Salut fidèles internautes, nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité, une information, ensemble avec Prince Bakali, l'espoir de la presse. Un réel plaisir de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Alors je suis là ensemble avec mon invité de ce jour, à la personne de Jos Malika Magna, avec qui on va entretenir un tout petit peu avec elle. On va parler concernant l'analyse de nos certaines chroniqueuses et aussi également confrères, concerts aussi également. On va parler ça avec Jos Malika. Mais avant d'y arriver là, parce qu'elle est déjà là à mes côtés, comme vous l'avez pu remarquer, laisse-moi remercier de la nation Tonton Manda et puis Pichumanga Boss Lady Berger Junior et à Madame Justine, honorable. Merci également à toi, ancien Herman pour Garçon Slim. La sagesse à Eno Lilia Tala en chair et annonce, Made in London, Seigneur des hommes, Blaise Ziboma, Made in Suisse. Fidèles internautes, je ne vais pas y aller plus loin. Je suis bel et bien avec Malika, qui je la salue déjà mon jour. Malika. Oui, bonjour Bakali, bonjour na bafan tout ya abonné tout ya Clébois. Et puis bonjour na batutu balinganga, vraiment merci na batutu ba soutenir de loin ou de près, moralement, physiquement, financièrement. En tout cas, merci beaucoup. Mes condoléances na famille nanga mobimba. Na kufela ritante nanga ebimbizana na morgue na ebimité donc tous de la programme donc merci beaucoup à Bobby Wey salon de coiffure d'Abu Star Barbershop équipe bien soudée de professionnels sans locaux en tout cas de coco à vous les gars donc merci beaucoup ya Bibi Chimuswamba la joie Amado Pichuna merci beaucoup à toi Gelor ma fille internationale le manager le plus suspect Divine Nanga Diani Luté wana mutu nanga Gelor ma vie Gelor ma vie international, le manager le plus suspect, Vinanga Djani Lutete depuis Luanda. Boss Paul, le sénateur Paolo Toudilou, Balobi, bientôt déjà tous ensemble. Donc voilà. Bien affilé. Bien affilé, na visa Pisanga. Merci beaucoup. Jocelyne Mania, franchement c'est fort. Ma mère Miline Zemba tous pépélé embêté. Na boy na banda polémique na début mais au moins
na mono meke mpe ko tsa na kata question na ngana tuno po na mona attitude déjà vous en attitude ya mawa concernant matango to père de tante na yo asa maternelle ou paternelle. Ouais, tante nanga paternelle ndeko ya papa nanga donc. Voilà, programme et bimalelo, donc voilà. Mais par rapport à comme nous aimons ça, Nabiso, tous on a choisi toujours ensemble un micro, na caméra, donc on est là quoi. Donc merci beaucoup de tout soutenir vraiment Jean-Pierre Lukoki, donc de Coco à toi aussi, Eric Timbomo, merci, on est ensemble pour soutenir physiquement, moralement. Déjà voilà, on est là, donc voilà. On va soutenir en anglais matanga ou ils en va permettre comme ça après matin. Bazo soutenir en anglais tout. En anglais matanga na anglais tout on ngai naza déjà wana na s'installer bango bazara toujours derrière moi pour nous soutenir nga. Donc c'est un peu ça quoi. Merci beaucoup, mes condoléances de ma part aussi et puis la grande équipe de Clébois.com on te présente nos condoléances aussi également les plus attristées. Merci à toi de la nation tonton Banda patron de Clébois.com Pichu Manga boss lady moi c'est APM Berger Junior et madame Justine et madame pour ancien. Alors Malika parle à présent de notre profession. J'ai un tout petit peu point il y a Papi Mouma na monaki ba publier famille naie moi ce n'est pas autant beau à la fois passé ça là que par rapport à ba vidéo ba ba monaki ba tout ba bi on lobela ba MK Saint-Alice Oranjiko ima koye femme au large verbe mais tout moni lelo enfin moi c'est Papi Mouma auto bota moi na kitoko ya moi c'est ba publier même bango ba tout baza d'accord. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Ouais, courage, félicitations Papi Mboma. Merci beaucoup papa Mupasula tous les années Papi Mboma dernièrement na matanga ya maman ya papa Mupasula tous qui te partager mon verre en tout cas félicitations partager mon verre te partager mon verre na ndinga matanga et tout félicitations na couple Mami Lola déjà des cours quoi toi Mami Lola c'est une amie on a grandi ensemble une amie toza quartier moko Mami Lola c'est une amie to coller ensemble tokoli ensemble le to comment otiki la batu ba relation mais Mami Lola c'est une amie tokoli ensemble na Karsa Vubu bana kan Christero o bazali bana Axad Matuba batu bazali banda balobi Francis ma vimpi te Francis ma vie baza ba relation na nganda yo Karsa Vubu okomana bango wana mutu na ngati okomana bango pona yo pete mutu na ngati te mutu na yo poto na banana na yebi batu bwaka ka ngana yebi batu tu yo bwaka do so bo o gefelinga Francis ma vie pi ero do seke boyeba ni kamingi te merci beaucoup. Merci beaucoup, Galor, ma vie internationale, les managers le plus suspect de Gokoko à toi, PC Nambote na la joie Amado Pichuna. Mami Lola, c'est une amie, on a grandi ensemble, tous qui quartier, on a mbonda, biso na yongo. Teddy Lola, nana sœur yana ya Mami Lola. Pire sœur na yo ou beaucoup la peine. Toute la génération moko. Toute la génération moko na. Camarade pena moi c'est camarade oza camarade pena moi ça papi. Toute la génération moko na ba nana za sœur na ye. Te nana za sœur na ye cousine ya Mami Lola. Teddy Lola za grand frère ya Mami Lola. Donc on a grandi ensemble. Donc c'est une famille déjà na kenda pa na bango donc voilà. Na bango to pala papi mboma. Et pas na bango na Kasavubu. Donc était ezaka obligatoire te poto yebani fona kenananda kuna bango te tokola ensemble tozana ensemble to yebani o yebike o Jocelyne Mania ngana yebike o Mami Lola ngana yebike o nana na yebike Teddy Lola na yebi famille na bango donc mais c'est pas obligatoire fona ke de kananda kwa Mami Lola pour batu ba mona ke to yebana te libala ne leka mona nga pété donc voilà mais il y a des filles au na quartier bakenda donc voilà tonga ba do mona ki importance imaginer camarade no pena bokola na ya bali OK te mais ozana kin ozayi pe malade ça va comportement fotika yango nani bakali non continuer makam na loba. Merci beaucoup na couple na moi na ça sacré déjà ntambe so pombolio na moi na do ça que déjà au commune ba niveau musu au l'équipe ba niveau mususu ko simba moi na 9 mois ko bota au simba moi na maboko eza facilité donc en tout cas félicitations à vous ntamba continuer toujours ko battre biso zara tout monde na katana ba Facebook atana ba statut atana ba WhatsApp tout monde na ka et eza vraiment bien comment na ba statut na ba Facebook na banani na bato to msuto zo soutan ya okuta na bango boite mais moi tout monde na ba Facebook tout monde na intel azalaka intel azali voilà olandi frère Mike Kalamba point oui situation na ina mwasi na baba yake no akangi bana ba mona totali photo si tous les moments mbona bakali et si tous les moments makambo tout na nini wana omoni ba pasteur na biso ba comment ko décevoir biso na ba makambo susu osomona ba comment ko décevoir biso na sens nini nga lobanga tout moment muto ayebi nzambe il faut à cette différence
na mopagano. C'est-à-dire toyebi ba pagano. Ozo comprendre. Mopagano ana ba signe oyo laksaka ke oyo ayamba na nzambe te. Oyo ayebi na ta Bible te. Ozo comprendre. Nga makamba sala na mona ngweza soni. Na mona ngweza soni parce que frère Mike Kalambai c'est un grand homme de Dieu. Basala bakombo babeta ba musique to yemba ngana lobanga à tout moment donc ba vanda ka ba inspira biso na ba nzembo ba bimisaka donc ça dit biso ton to vanda to yoka bango to linga to inspiré na Saint-Esprit. Déjà un homme de Dieu so ke ba la moisi o eza volonté ya nzambe te o taper toujours à côté. Ngana mona ngo direza ki volonté ya nzambe te tamsu eza bilo msu eza omoni lelo mobali ataza aza musaina nzambe mais baloba mbongo mbongo eze loko mo eza diable. Okoyi konvier mutu moko boye kata msusu aza mwasi o nzamba tindela kiote mobali kata msomo na famille eza stable famille eza mbongo belé un jour ngapi na na bénéfice na comprendre bien frère Mike enviaki na on peut ça exemple exemple na sana kata maloba na on peut ça exemple na ba erreur o yela ka batu na vie tamsu po na mbongo déjà peniel comment na iboye o mona ke aza mwasi moko boye a fille moko baza ba dito ba fille ana ba délire nanu. Donc ezaki moment teta msufra Mike Kalambai ya balai. Suko po mona kazaki no prêtité. Tant ba divorcer na Mike Kalambai, bo mona ba délire na yi. Tout le monde a ba photo na Instagram. Tout le monde a ba photo na ba billement na Instagram. Donc elle abandé ko mérité té. Et puis tant yonga na lo ba mosa na nzamba o mérita bala moi so inspiré par Saint-Esprit. Nati nani o az exemplaire oyo yebi. Ba couple boloba. Tout le monde a bango lelo ba résister. Maman Chabani. Maman Chabani na balate. Mais maman Chabani a bali mena botate. Castolo maman ba. Voilà. On comprend. Neti couple boloba to ye bango depuis to zano bana miki. O mona. Donc ça dit Moussa Nzambe a mérité ko bala moi chose inspiré par Saint-Esprit. Couple langue perd l'air. Voilà. Maman langi na papa langi. Moussa Nzambe fa bala mwasi oyo o mona ke Nzambe o diriger ke mwasi aza mwasa vinanga. Pasteur Mukuna. Pasteur Mukuna bala divorçati. A divorcer ka pa bali mwasi mususu. Baza mingi te ba fois Patrice ngoyi musoko ba vana ba ma master depuis to botama. Pasteur Denis Lesi. Aza marié. Ga yebite a marié. O mona. Biso ne to vandi boy to ko lo bakene tingai boy na cause na profondeur ya Saint-Esprit te na cause likomo libana likomo na kati naza mutu soki destin na ngeza te kena sali la nzambe vina nga mobimba na ozala bongo yo sambela kati nga sambela ka moi je prie sambela wana seko na kati mais la bière bon mutu sambela ko la bière c'est ça melande me kolangwa te o te yanga te Namna lamba berger sinon moto na nzambe. Na bibo te. Na Bible makasi. To ba pasteur pardon petit baza pe ba pasteur. Mais ba pe na ba délire ba boka bango pe. Boko boka eza mabe. C'est ça. Ba héritier wata ko ba boka ba Jésus, komba Jésus, ça eza dédicace. Mais au moins, il faut ça la makambo yo, o ko convaincre biso, batu to ta bino na ninga libanda, bino batu bote ya biso, bozo ko avertir biso que Dieu existe. O comprendre. Bon Nathalie makoma ba yebise biso banjembo. Soki mo pepe mabe na kota la seyo, to yemba. Na 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 na. Nakoganga butu moi kasio tala lelo bakabwana pesa biso bakanda po ninte yo mona kanda Nathalie makoma yo o mona ke pesa yo kanda bo Nathalie makoma kabwani te to sola bientôt ke malembe bakali to solola bakabwani en famille na bango mamba famille na bango yo pesa yo kanda bando sali nzeme ndinga soloti to moni ka bo bakabwani bu featuring na papa Wemba. Bando c'est l'indien mais soloté. Yango moni. Tant balubaka diable za fort. Diable za fort. Alors
pas plus que Dieu. Mais il faut que diable a forte que le kanzambe. Parce que pour oye bango, il faut que ça fort en Christ. So ça fort en Christ là c'est diable aux oyo. On l'a comme prophète. Là c'est diable en l'action que y est pas ça fort. Parce que diable a un bateau avec ça qui est plus puissant. Yo un exemple am tumo. Oh, si comme biloko na zolo baloko un exemple. Bazali. Tangela tami bali. Net na mobo tchada département na sa presse. Wana matanga. Na tanga comme mutu te po na kanga mutu mona ndako nganga te. Sika banga na prison pardon de sauter autre sujet par rapport à cela mais au moins to continuer au banga prison et puis au zapi na matanga to yo ba problème landa yo to ya na ba caméra to singa ba lisungi parce que ba ya wili musheni koda mboka za de singa de ba lisungi to boka ba tu weza de ba lisungi to singa. Yo. Ya wili musheni koda mboka mame milinzemba tous pepele ya mbetolo mama. Merci également à toi Doré Mayani, la française la plus belle. Et puis MK Saint-Alice au Anticoy, femme au large verbe MK Saint-Alice, champion Adol la carte à La Rochelle très forte, champion Adol. Il y a Willy Pensienne, grand frère propre, il y a Willy Pensienne, merci à toi. Et puis il y a Laura Sokoko, réserve mondiale, il y a pétrole. Abdou Mvondoske. Il y a Zozon la semaine prochaine. Merci. Yalora Sokoko, Abdou Mvondo, encore une fois de plus, joyeux anniversaire, j'en profite. On a souhaité joyeux anniversaire, Abdou Mvondo. Merci à toi. Claire Bobou, la baby fest les plus beaux de Paris, les plus mignons. Claire Bobou, la baby fest à Zalakaka. Alors par rapport à cela, Mike Kalambai, enfin, à Ziba, Nanaïba, Kangiba, photo, Batebele, non, Mike, boy, na boy, puis Penel, na boy, y a bien Penel Kalambai, mais Namoni, Mike Kalambai peut répliquer que c'est dans le silence, dans le calme que ma kamwesa les dans le calme aussi également. Mais par rapport à cela, tout le monde va publication na bananaye, ça lui fait bien. Ce qu'on peut n'engayer, peigner la cause ça, mais faut aimer Kalamba ya cause côté délire on a été. À quoi tu peux na délire t'es déjà ton peigner la komaka, y a répliqué, peigner la komi a répliqué t'es. Ton honoré nzambo o tolobake nzamba zali na sa la nzambe na ndenga solo faut honorer kai. Moi je trouve pas bon, faut aimer Kalamba ya ça a répliquer na ba sens wana. Peigner c'est une fille, Azana et moi c'est une jeune fille. Ah vous avez petit non à âge. Hein? Aza petit na ngandi, yo bi âge na ngate bakali. Yo bi âge na ngate. Mais là tout ni va bien ça na ba 21 22. Ko sala mabeto malama senga foza likolo na âge likolo to ya sete. Et compte rapper hein. Té. Oh, le bana ba to benga ba ujana ti. To benga ba ujana, bana to benga ba ujana, bana ba âge ni. Bana ba 13 ans, ba 14 ans. Des devoirs ba pesa ibino des afro devoirs. Quel devoir? Ça va. Quel devoir? Oza matanga to kota na mama. Té loba quel devoir? Lo langa ba ke no 2020 ba chroniqueur tout ba bota. Té nga bota de tongo. Et puis to ko la so muta lancer défi na ezate fo ça elango. Mutu tongo a lancé défi na il faut yemo ka ça la notre défi on a ya lancé après ba tumusu ba yo répliquer après. Donc voilà. Donc pour conquérir na sujet nanga. Nga la trouva nanga bon tenir fois Mike Kalamba ça la ba ande répliquer. Une fois kaka répliquer. Té total raba page to ko tra na ba YouTube to monaka. C'est pas important. Déjà na lingaraye na lingara façon na ye na linga musique na ye na linga bantembo na ye. Alors si on a mon côté na ba délire ya Peniel. En tout cas moi je trouve que c'est pas important. Mais bah ça là dans divorce na bango officiel. Maté divorce c'est en famille kana pe na l'état. Donc quand ça la divorce mais ba séparation de corps ezalaka. Beaucoup pour ça séparation de corps mais ça dans divorce té. Ah voilà et ezalaka. Mais au moins à garder bon dîner parce que biso to yebaka Peniel té. Biso to yeba Peniel té biso to yebi frère Mike Kalamba il frère moko boye abanda ko yimba kalati lelo nzamba pamboli akomi o yazalelo akomi grand homme de Dieu. Voilà. Donc il y a côté na délire à Peniel té biso to yeba ka Peniel té to ko yeba ka Peniel la ye mo frère Mike Kalamba ya bali fille moko be comme ne Peniel et tout c'est ça. Oh le bilan c'est comme ça dans le problème à Peniel. Té non je pense né non le baba tutu ba olandanga. To yeba ka Peniel té. Alors bon mon ngeza makamo mikete. Mike Kalamba atana libanda au pesé mais na Congo zo pesé. C'est un homme de Dieu. Libanda pe pesé to bona il concerne mo boy sur ba Zambie ko na plakake. Eza ko honoré été. To komona kuna Peniel a komi boye, faut Mike Kalamba ya ka zongisi o boy na boy. Eza makamo ba ko traiter en famille ba boti bana. Ba ko zonga na pe pona yo.
te ngai talinga te Avina yo. basonga na upa tant bakendo linga basi na bango biso tozalaka te biso tozalaka te mais au moins mosali na nzambe fai ba mwasi nini ofréquenté na koza ba master na mai kalambai to sola kai bike o manya exemple au PC voilà o manya malika to ba mato bo esa nini bo esa nini ah boyo amasana oh to sa ki kamaderi na nzambe na luka nzambe na se confier na nzambe na koma ki kamaderi na nzambe bo sko mutamokili mai kalamba novice biongo mai kalamba ya koyeba ke wana eza manya malika oh a mérité ba respect yé pas mérité ba respect parce que c'est un homme de Dieu to yebi abeta ba ngembo to yeka nga pétant que journaliste eza logique et ko kende bien mais il y a oh bon n'engi ba vivre wana en tout cas eza ko honorer été tant qu'un homme de Dieu eza ko honorer été to yebi que divorce ezalaka soki libala simbité boke bo divorcer mais dans le calme. Et c'est ce qui qu'on a pas pu mettre bana, bah qui qu'on a pas posté, pas pu mettre non et ça qu'on aurait été. C'est un homme de Dieu. Question de curiosité, na posta ba vidéo ba photo ya bana na yewe ça la gana. Il y a un lobby, bango ni somi balé batika ba délire. Oh. Batika ba délire. Surtout mai kalamba ya on mérite en côté. Ah yekuta sala ngo beaucoup plus que peigner. Ah sala kango, c'est ça. To lobby déjà bien que biso to yebaka peigner té. To yebi que peigner il faut mai kalamba ya bali fi mo comme peigner. Toyebaka été mou peigna, toyebaka été. Oh. Mais lelo, ce qui toyeba mou peigna, c'est grâce à Frère Mike Kalambai. Donc ça dit que lelo le quoi bazate. Donc Frère Mike a kokota ba deli on a été. Ce qui mou peigna salibe parce que toyebi nenga zola kete yemo ka yebi nenga zola kai. Ce ka kuta kai na ki bonjambe na kati yemo ka yebi. Ce ka kuta kai na ki mo pagano makasa nga ka zoya transformer ye. Yango peut-être tam soupe simbate. Est-il important, une question de curiosité avant de citer ce jana, est-il important Moussali Nanzambe, il faut balaka mutoza chrétienne? Bon mon seigneur nzamba ko balaka mwasi o aza chrétien ta ko bala pe mwasi oyo ayebi nzambe te mako mais akoki ko transformer ye en Christ. Très bien. Donc ils doivent dépendre na moto yo oh yo tant yo que ne proposer pour transformer en Christ face à la bonne foi ya ko apporter nzambe ayebi que na obala mon seigneur nzambe il faut ne pas se pe vina pas nzambe pour tout ça le loko moko. Parce que ténèbres et la lumière sont basangisa. Un petit exemple, yo go bala musana nzambe. Ce que c'est nzela nangeza destin nanga no bala. Ancien azalaga moko Herman pour ancien et puis presse Bakali l'espoir de la presse désormais ancien. Herman pour te remis des anciens. Pour monde clebois.com ba merveille na en tout cas ça fait du bien. Merci également à toi Yaouli Pensienne, Yaya Palin, champion Adol. La sagesse a un nom. Joe Lili Atala en chair et annonce Made in London. Joe Lili Atala, merci beaucoup à toi et merci infiniment encore une fois de plus. Champion Adol dans la Rochelle. Vicky Melani, papa na Mia Kimberly Beverly, tonton Tchamouna Palace, même les Silaki. Vicky Melani, elle Londres, tonton Tchamouna Palace, elle Londres. Merci à toi Claire Boboula Babyface, les plus beaux de Paris, les plus mignons. Claire Boboula avec force. Merci à toi. Maître Dovis Biongo Papa Nanouska Malika. Tomo Chitena déjà la télé c'est l'état. Franchement, la CP, la conversation, on a eu un entretien, ça évolue bien. Quand même, nous changera par rapport à dire à tout soli polémique, tu vas comme il y a juste analyse na Malika Jocelyne, au hasard éprouvé. À autant perdre temps bino batutu au peu bien à eboebi no azana matanga. Exacte que notre l'équipe na TV la disunité. Moutobo Salana est bien, à ça éprouvé. Merci de la nation tonton Manda. Merci également à toi Pichu Manga, boss Lady Mosia Pembe, Berger Gino Motoransami honorable et à Madame Justine, Herman Ampo ancien, Garçon Slim et puis Doré Mayani la française. Retrouvez-moi très prochainement dans un autre numéro avec le même plaisir. Continuez toujours à s'abonner sur notre chaîne d'actualité d'information clebois.com. Au prochain numéro. Bye bye.